Na pesi mbote epai ya bandeko nyonso oyo tolandaka réflexion pe mbote epai ya bakambi ya réflexion. Na ye mpona korépondre ba question. Motuna ya liboso, mopakano elakisi nini? Bilembo nini tokoki komona moto oyo aza mopakano? Mopakano selo la Bible azali moto oyo ayebi Yesu te. Atambwisaka vi na ye ndenge alingi. Basini tokoyebaki moto oyo aza na Yesu te. Tokofungola ba Bible na biso. Tokotanga na Galate chapitre 5 verset 16-21. Wana bazotalisa biso bilembo ya moto oyo aza na Yesu te, mopakano. Motuna mususu, chrétien elakisi nini? Chrétien azali moto oyo aza kati na Kriste. Ayambi Yesu na bomoi na ye lokola mokonzi pe mobikisi. Basini tokoyeba moto oyo aza chrétien. Tozongi toujours katikati na makomami. Tofungoli lisusu ba Bible na biso. Tokotanga na Galati 5 verset 22-25. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19-20. Wana baolakisa biso bilembo ya chrétien. Mena monde ya lelo, caractère ya bapakano yango tozokuta pa ya bakretien. Caractère ya bakretien yango tozokuta pa ya bapakano. Eza na momoko Frère Patrice aloba akuti église na mokili. Mokili akuti yango na kati ya église. Lelo bakretien bolingo ezalaka lisusu te. Mitema kosunga ezalaka lisusu te. Tala niveau ya bapakano bolingo na bango. Tala niveau bolingo bapakano. Cigarette moko baoka blango ta musu 4 personnes 3 personnes. Bapakano cigarette moko baoka bla 3 personnes 4 personnes. Mais chrétien asunga kaka ndeko na ye. Biaza na voisin moko ya kobetela keka porte. Kabelanga mungu kabelanga huile epa na ye koma sujet na ye ya matongi. Ke ye kutu soki ngate ye kutu ngamu na sala ki po azala yo chrétien. Na bandaka banganga ozali. Na kindumba ozali. Na lokuta ozali. Na kimoyibi ozali. Soko kuti batu bazami bale misatu yo panzaka no kaka batu yo chrétien. Moninga kweitele misaye yo komi koseka. Moninga sali mo erreur epa na yo. Moto nyonso komona fo beta di solo. Bolingo eza te. Papagano baza na bolingo. Baza na mitema mawa. Baza na motema kosunga. Omona wana aza na mwa quelque chose, wana aza na mwa quelque chose, wana basangisi. Bapartager. Wana kuna aza na eloko te ya bimisi mwanda mone asungi moninga kobeta pe lisolo te tika lieka na kati ya motema. Po Bible eloba ni loboko à droite soki epesi ya gauche ekoki koyeba te. Ya gauche soki epesi ya droite ekoki koyeba te. Mais lelo koma bongo te. Yo chrétien soko kabi mutu nyonso fayi bake yo kabaki. Jalousie. Omoni moninga zui efalo sepela ye komi leo likunia. Omona mutu ne loko ne ngape loko funa zala nango. Omoni sera lati ne bia bimi ne bia yo pa na yo bilambo kutu ebongisi nango yete na tayi ne simbi te. Yo chrétien. Bible eloba na biso moto oyo azangi bolingo akomona bokonzi ya likolo te. Bayebi oza chrétien, moza mutu à gauche droite. Ozo kosa mutu te, ozo mikosa kaka yo moko. Wana nyonso wana eza bafale. Tozwa caractère ya bapakano, topesa epai ya bapakano. Yo chrétien zwa caractère na yo oyo Bible ezoloba. Lata yango.
longola caractère bapakanu zongisa yango epai ya bapakanu caractère no wana ozala nango zwa caractère no oyo bible ezoloba na biso na Galate 5 verset 22-25 na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19-20 lata caractère wana pour soko continuer kaka yo chrétien na ba comportement ya bapakanu eza déjà fali. Deuxième question, kobongwana elakisi nini? Moto abongolaka motema to abongolaka motema te. Kobongwana ezali moto adimine kosala mabe oyo azalaka kosala. Moto abongolaka motema te. Po soki tozwi exemple, moto azalaki assassin chaque jour abomaka bato. Oyo azalaki moyibi wana azalaki ndumba, akomi intercesseur, akomi pasteur, akomi diacre. O abongwani non, po kobongwana eza otiki mabe nyonso, ozwi mabe nyonso otiki. Po soki ozalaki assassin okomi pasteur eza te kobongoli motema. Po epai okei okomi pasteur basi ya bakambi na yo bamakangu na yo wana eza kobongola motema. Ozalaki moto bandaki no kaka koyiba okomi prophète obongoli motema. Na kati na église okoko simba kisi ozalaka moto moko ozala na nguya ya kokweyisa kaka bato. Do soki yo longoli veste no bambi kuna bato bakwei. Moto aza na malade esilaka te titango yo zopuyele malade esili. Bato oyo baza na kati ya koyeba te baokanso nini ke osalelaka vraiment na nguya na Nzambe. Mais eza banguya oyo kota oza na milimo oyo kenda kozwa na bandaka molili. Wana eza kobongola motema. Yo zalaki ndumba lelo comme intercesseur. Na kati église okomi susu mama na songi yo pansaka kaka bato. Wana eza kobongola motema. Kobongola motema eza fo kotika nyonso oyo eza ya mabe oyo Bible ezopekisa biso. Soki tozongi na Bible na Jean chapitre 3 verset 1 na 6. Eza histoire ya Nicodème na Yesu. Tango Nicodème azotuna Yesu moto akoki kosala nini po kota na bokonzi ya likolo. Yesu arepondaki ye esengeli abotama mbala ya mibale. Kozwa batemi na mai pe na molimo. Wana moto wana komona bokonzi ya Nzambe. Biso ba chrétien tozwa batemi na mai. Eza pela ba misusu o molimo santo kitelaka bango ba parlaka balangi. Est-ce que babongola mitema? Tozwi histoire ya roi David na Bible. Oyo azalaki nganga monene ya Nzambe. Abima na mwasi ya mosali na ye. Asali te mosali na ye akufa po ya tikala na mwasi na ye. Wana bongola motema. Muta bongola motema te. Mutu nde akomaka kodomine ba sentiment na ye. Akomaka kodomine ba caractère na ye. Donc soki ezalaki eloko moko ezalaki excès obandaki kosala ngo mette fois. Tomoni ke na lembi na ningisu kosala eloko oyo te. Eza te ke eloko lolingi lisusu kosala eloko wana te eloko wana pe longwe kati na yo. Non, eloko wana eza kaka kati na yo. Yo ndo ozwi lango pouvoir ya kodomina yango. Tango yo bandaki kosala ngo mette fois yango ezalaki kodomine po ezalaki na pouvoir koleka yo. Mais tango yo ozwi lango maîtrise, ozwi lango pouvoir, yo siko komi kodomina yango. Moye osala yango susu komi habitude eza te. Na mama ko po ovanda mone mati osala yango mais obando ozwi lango ba maîtrise, obando ba kodomina yango. Eza te kobongoli motema. Po kobongola motema fotika nyonso. Oza na kisongi songi, oza na lokuta. Osiko kaka bato.
oza moto okuti sika bamininga baza donc yo panzaka no kaka wana oza kobongola motema po lokola otiki kindumba donc obongoli motema bongo lokuta eza mpe kaka mabe kisongisongi eza mpe kaka mabe obongoli motema te donc moto abongolaka motema te moto nde akomaka kodose bakaraktere na ye akomaka kodose basentima na ye akomaka kodose mabe oyo abandaki kosala azwi lango maîtrise akomi kodomina yango